Mbote na biso bandeko balandi ya magazine BNB Mag. BNB Mag, magazine de l'information et communication générale. Totondi bino bolandi malamu na édition ya lelo. To fongola magazine ya lelo kuna na cité de l'OIA, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki bongo le premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Tolandi ba détail na reportage ya Héritier Nkano. Ayaki na farde na ye na maboko akomaki na après-midi na cité de l'Union africaine ayambamaki epai ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba basolaki pendant 1 heure mokoka les deux personnalités basolaki seul à seul na absence ya ba collaborateurs na bango de part et d'autre nyonso oyo basolaki ezalaki filtré. Donc, eye bonaki te. Pamba te Sylvestre Ilunga Ilunkamba aboyaki même ko accordé interview et pas ya ba confrère na biso ya presse présidentielle. Tokoliki a été nyonso oyo e bombami na kati ya farde oyo e kozala dévoilé kala mingi te pamba te. Population ya République démocratique du Congo bazali kozela masolo basolaki ebima na mpwasa na miso ya bato nyonso. En tout cas, tozo jimele farde wana ti na suka. Sima ya discours ya chef de l'État lelo kuna na Assemblée nationale mbutu ba député national ba bambanaki ba kiti kuna tolanda reportage ya Héritier Nkano. Oyo bozali komona ebongwani na champ de bataille boye ezali nde hémicycle ya palais du peuple oyo ezalaki envahi na bakulu na en cravate oyo bozali komona boye. Donc ba militant ya ba parti politique ya FCC pe ya IDPS botika na bisa bino que ces derniers temps ba feuilleton moko ezali kolekana na place ya ba institution monene ya mboka na biso oyo palais du peuple. Mokolo ya lobi lendi ba député ya cash bayaki pona kotika pétition na bango pona ko destituer bureau ya Assemblée nationale oyo ekamamaka na Janine Mabunda. Malheureusement bakotaki te pamba te palais du peuple ezalaki ya kokangama et puis séance plénière yango ezalaki suspendi na présidente ya Assemblée nationale. Kasi lelo ezalaki nde opesi mbwa alobi jamais nalia secrétaire ayaki pona ko organiser plénière kasi ya pasi ezali ke nyonso esukaki na bitumba oyo bozali komona bino mobota nde bazo menacer secrétaire na kati ya palais du peuple et pas ba député mosusu. En tout cas situation oyo ezali kopesa pasi makasi tango bozali koluka pona ko se satisfaire et surtout pona ko luka ko organiser kamoko population ezali toujours continuer ko souffrir to ko senga na bino ba élu du peuple boye ba oyo population atinda bino bosala kuna eza bitumba te kasi ya kotsakimia ya voter ba loi mususu e ko sala pe bien en retour na population pamba te bic rouge esimamaka toujours epai ya population na 2023 bako sanctionner ba député ebele susu bokende suku na te. Article 15, débrouillez-vous pour vivre. Toke kuna na zikida wape sika ba mama bazo sokola bat makolo na 200 francs. Awa tozali na wenze oyo ezalaka kobenga makala wenze ya tipka kasi mikolo ya lelo ekoma kobenga somba zigida epai wapi magazine biso BNB ekutanaki na ba mama oyo basokolaka batu makolo soki ekomi salite bango bavandaka mingi na ngambu ya aéroport ya Ndolo soki okoti na wenze otamboli na potopoto okatisi kaka na ngambu bakonika yo makolo pe sapatu na savon na linuka na 200 francs ya pamba boyoka bango moko ndenge bakomunike azabo nateka na ngamai na nika na batu makolo so na landaka fier lo lendo mais na chata basa mai na mutute mais na ndika batu pata makolo te donc na koma lezi na magamunyoso bon to sala pa wenze ya salite mutu so uti na kati ya baby tango abima boye to bongisi makolo bon conseil zaka ko senga nzele zaka mabe mutu ko kabilo lele bongo lobi
faut débrouiller to moi ba tumba teka ba mai o na poko na ose trouver mo eloka mukie mabe osenga boy na ibite ni te na luka mo mukie na ngana poko ko sunga na ba tokosenga kaka na bino ba mama o botikali au lieu ya kofanda na balabala kosengaka bambongo bo créer ata activité na bino oyo ekosunga mabota po ya kosenga pasi. BNB Magazine tosali lisusu constat sur Bagé d'Aza awa na ville province ya Kinshasa. Na ville province ya Kinshasa, ces derniers temps, Bagé ya Wazar et commune impact moko comme pas possible. Ce qui otamboli na ba commune ebele ya ville ya Kinshasa na ba kwanyoso okomona kaka libaya tope kiosk ya G songolo pakala ba jeune déjà na pointe. Ba misusu okomona lamuki na tongo aza déjà wana pona kozwa programme na ye pe ya koluka ndenge nini ya ko procéder na ba pari na ye. Ya pasi ezali que ba misusu ba komisi yango profession tongo pokwa aza deja wana na salle de jeu ba kendaka kutu plus loin ata aza kaka na 500 francs ya pamba akondima akweya na yata funa nzala kasi pona ye aparie kaka pona koluka ndenge nini ya kolia mundele ebongo yoka ba terme na ba calcul ba koma na yango koyoka kaka mundela lelisi batwa lelo mundela leli to lie fort ba misusu na beta 23, ba msusu 27, ba msusu na beta mita moko, ba msusu croisé, ba msusu koto msusu na ko beta ngo kaka handicap, ba msusu na risqué biloko ya bongo e komeli ba jeune ebele to ba terme msusu ezalaka oyo ngakutu na tangi yango te 20h. En tout cas ba kinwa ko beta je eza mabete po batu ya mbongo to pe ba patron ba betaka yango kasi e komisa bino ba parese te ba misusu kutu ba koma deja na makanisi ke ya kosomba lopango to pe ya komata avion kaka na mbongo ya Paris to pe ya Bagé ya Wazar wana oyo ndoto ya baba kutu ekosa kolala kolamuka age ezokende ndefu pembi pe elali te esi ebimi yo kaka kozela olia olelisa mundele na Bagé Wazar. En tout cas ba kinwa bo créer ba cop mususu pozoki te je oyo et bon mamoto. Les EDP peuple congolais parce que nous en avons temps vraiment que non de souffrir ma case. Ça l'a bien des athées, comment aider les jeunes, il peut avoir son argent, à l'ingé, à miser, à tailler sa chance, à toi pour gagner, il se retrouve dans la vie. Bon, ma chance c'est moins belé. Nous avons 4 produits. L'auto ezali ba se pela robeta j'ai l'auto ezali ba pesu na j'ai produit lokola ya ba match bato ba mode football lokola boloba ba se pela robeta nango ayebi que non ngata la match a beaucoup misé chance na à travers l'équipe soka gagner pour se retrouver na soki komo zwango lokola occupation moko boye journalière na yo mabe eza hasard nde tolobi donc eza occupation moko journalière okozwa te eza kaka ta moko oza libre okozwa obeti oleki na yo mais eza te kokomisi yango vraiment ekoti na kati ya bakila na yo opandisi yango non wana mabe. Major Malalaise akangi bakulu na oyo bazo déranger population ya Kinshasa lokola bazo tia population Malalaise ye moko pe Major Malalaise alobi akosukisa bango. Tolandi reportage. La police ya ville province ya Kinshasa balobi bakotika makambo oyo boete insécurité il faut balongola yango ti na suka tozali na commune ya Njili esika nini Major Remi Kanza Malalaise azali kosala mosala kitoko oyo wapi botunanga nini tozali na quartier 13 esika nini bana oyo tobengaka batetu batonda sourd d'oreille na niveau ya kosakana te babetaki policier moko avimba makasi balongoli 4 minu mokoka. La police alobaki non il faut kolandela bango balandela bango malembe baye kokweya na bango ye wo oyo bozali komona azali kobimisa motoki ya mobesu boye lokola alie pilipili bauti kobuka na bilanga kombo na ye
kelele. Moninga na ye mosusu oyo Godzilla. Bango nde babetaki ba policier makasi oyo wapi baye na bango kasi nenge bomoni bango boye bazali kowanga na misala na bango boyoka bango. Boalo kuta toka siko explication ya moko ya la police nenge alobaki. Awati kubeta ba police ba kei sur le terrain de descente. Bakangi ba brigand ba déléguant yo to benga le ba déléguant bakangi bango. Tant bazona bango ye pa briko bimana groupe de liboso ko chasser mabanga po ah vous voyez ba policier ba qui ça baninga na bango. Et dans la police na biso a sauté déjà dans lui sur la minute ils a qui makati biso na zo tangana na makila. Contenu il y a tout le moment nous omona mona mukeme. C'est un succès ndenga zawana. En tout cas tozali ko beta c'était nenge kaka bokwei na bango boye bakende mbala moko seperka kuna esika nini vungulina mafuta ya William Mobesu ezali kozela bango bakwe ya matama suke koma bango rouge to banzi ete bakoyoka poso ki botiki bango kaka boye baza na sous d'oreille bakozongela musala mabe na bango bakolelisa toujours population bakende. Tokende kuna na komisaria ya Kimbanteke esika wapi bakangi lisusu bakuluna o ya Kimbanteke. Komisaria ya Kingasani 1 bakangaki bakuluna na commune ya Kimbanteke oyo bazali ko nyokola population ya kote oyo tango bamonaki kamera ya BNB bamanaki na bango kowangana. Maloba nanga koloba réflexion individuelle réflexion ba bomba ngote ba plaignant ou na yibaki loko na bango tuna botolaki biloko na bango na violaki baya ko se présenter nga na violaki tuna botolaki mais na violaki tenga ta soda gouvernement congolais bande komibali ernyoso tozali kobelela ke kimo yibi tope kuluna ezali na yango copie ya bien te botikale sourd d'oreille po efutaka na yango te pe boyebake la police congolaise balalite bazali kaka miso ya kofungwama mpona kosilisa bana mabe oyo bazali konyokola population. Page promotionnelle na biso lingi oyeba na to pe bayeba yo yaka na BNB Mag tolandi page promotionnelle. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe RDC a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business et pas Fisto Bassene, à Abizo Kotozane. Maringa Septande. Maringa Septande, c'est là où j'explique. Alors, Maringa Septande, FB International. Na Kasavubu, elle dit que c'est na Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et komaka peto zwaka. Et komaka peto zwaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Tangi. FB International. Adega. FB International. Masolo. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo. Kinshasa boyoka sango oyo Kinshasa boyoka esengo oyo na memeli bino boyebake flat ML de Paris et telebino appartement ya kitoko et surtout ya qualité yo moto olula kozala na luxe yo moto olula kozala na ba condition moko confortable ki mambangu déjà na ML de Paris pokuna okozala comme si ozakaka na mikili ya poto ba chambre bien équipée ba mbetu ya kitoko ba salon ya qualité et surtout ya confortable mbetu olali. C'est comme si ozali na paradis ozolota ndoto osakana na bana ya mindele.
prix abordable nayebisi bino 25 $ ya pamba séjour non kitoko na kini sans problème ngungi eza te mulunge mpe eza te. ML de Paris suka ML de Paris kitoko olingo réservé benga ba numéro eza affiché okosa réservation na yo okoya na bana ba appartement ba 2 chambres ezali appartement ya 3 chambres ezali ya chambre moko pe ezali bongo parking place acha mutuka eza kitoko zala na à l'aise oye Kinshasa oza à l'aise koluna te désordre te ML de Paris kitoko botika na yebisa bino ke awa na ML de Paris mulunge ezalaka te po niveau ya ba climatiseur oyo etiama awa non au matin escalier obadi déjà komizwela malili na yo et bongo soki kaka SNEL akati courant comme d'habitude tika na yebisa yo ke groupe électrogène ya mbiji eza wana soki kaka SNEL akati kia yepe epeli mbala moko wana papa SNEL ayoki mbala moko sone botuni ngai soki okozwa ML de Paris wapi tika na yebisa yo keza esika ya kobunga te na croisement des avenues Lodja Peshaba oza mobimba omoni ML de Paris okoti osali réservation na yo e bongo soki omati na balcon engai ye voisin na yo palais du peuple mbala moko omoni député opesi mbote kitoko oyo wapi na ML de Paris confortable et surtout c'est du wow. Tokende na commune Alimete précisément na quartier Mososo eza ya kobeba makasi tolandi reportage oyo. Quartier Mososo na commune ya Limete ezali na etamako ya mabe makasi ndenge bozomona na bilili bafulu epai pe baveni eyebanaka te population bazali exposé na ba maladie ya ndenge na ndenge awa mai bamelaka kaka ya libulu po mai ezalaka na yango te courant kutu ezalaka te ya pasi lisusu ezali ke soki mvula ebeti bandaku ekomaka nde bamaziba pe population ya coin oyo bakoma na bango komituna soki ba autorité ya ville province ya Kinshasa babosana bango tonini na micro ya BNB boyoka communication oyo awa nde tozabwe mai ekotelaka biso na bandaku mai ekotelaka biso na bandaku bamira ndako ezokweya to bawa tozana souffrance makasi bakonzi ya mboka bayebi biso awa te mpona biso tozana limete me modele mai ya kalamu ezokotela biso na bandaku tozodinda bana bazokufa mira ezokweya toloba tozana souffrance na mboka oyo tosomvule beti mai ekota na bandaku bato bazolala bien te salite courant te mai te passe le message. Papa bourgmestre ya commune ya Limete Monsieur Douglas Kulu bana ya quartier Mososo awa balobi mosala na yo ezali komonana te. En tout cas soki osali suivi ya ba quartier na yo ekosala bien makasi po awa na quartier Mososo en tout cas milelo na milelo. Toza kaka wana na Limete sika na ngambo ya Mobele bongo bazali kosala curage ya pont Mombele. Population ya Mombele na commune ya Limete batondisamaki nesengo komona ndenge société ya OVD PGMC kokirele bango pont Mombele oyo po enyokoli bango mingi boyebake salite oyo ekangaki avenue Yolo Mobimba ekomaki kopesa population ya coin oyo pasi pona koleka kasi esengo oyo esalaki bango na motema tango bamonaki OVD kokirele bango pont oyo na micro ya BNB Mag balobaki boye fallait gouvernement yemoka taki papa taki mama aso ba responsabilité ne amen biso to regretter bayara soki mula ebandi soki lisati bayara te kaka le même musala basalaka kaya ngona basala ok ba proposition pe zala bito tuna est-ce que moyen zali te basala zela oyo nde basala po ya basala rivière Kalamu bache ba béton to ndenge basali rivière Gombe bache ba béton po mai lekaka facilement esali population ya Mombele bien makasi ndenge musala oyo ekomi kosalema kasi tokosenga kaka na bakonzi to pe na OVD bakomisa mosala oyo tina suka pe bameka lisusu kolandela bapon oyo eza boucher ya ville province ya Kinshasa. Na commune ya Njili précisément na quartier 8 bamvula oyo ebeti inondation et salami ya makasi to landi ba détail. Kinshasa
eza bopeto kasi oyo tozomona boye eza nde Kinshasa bosoto lokola awa na commune ya Njili, plus précisément na avenue Batandu na quartier 8. Mai ya verte oyo bozomona etondi boye lokola bilanga ya matembele eza nde mai ya mvula oyo ebeta eumela pe esangana na salite yango ekomisa bamapangu na eta oyo. Nzoka nde cause principale ya inondation awa eza nde kozanga bakaniveau. Donc awa soki mvula ebeti rivière Njili etondi pe erefule mai yango ekoteli bato na bandako yango esalaka ke population ya quartier to pe avenue oyo badindaka pe lisusu salite kutu koloba te. Donc awa ta salongo ya chaque samedi esalemaka na yango te po degré ya bosoto oyo en tout cas mawa population ya avenue oyo ba communiquer boye. En fait, premièrement, ils ont dit parce que rivière Njili est juste à côté. Rivière Njili, ce qui est Mati et Vimbi, il créera, je crois, une inondation de ce côté. Finalement, ils ont manqué il y a responsabilité à gouvernement. Deuxièmement, manque de responsabilité à Bissomo Baïma. Population. Oui, population. Parce que quand tout le monde a la saleté, le gouvernement Zotala, tout l'État Zotala, le bureau Azotikana. Ah, le pont, moi, je m'en ai. Après, c'est ça qui est bilan. Paye batongi, c'est comme ça batongi, papa opé, anga tonganae, kama bafudu azoboya. Ta umbule beti, manya sikoya evandi awa. Tufana kula mati. Ya. Kaka ba mai wana izoko tatina ndako. Bafudu ko lobate. Po ngungi ko lobate, nanda ko sanifa. Toza na zamba te, toza pe banyama te. Toza batu. Fait kotala batu bazo vivre. Ande toza pe neti banyama. Eza bien te. Disunyeza kana mboko te. Gouverneur ya ville province ya Kinshasa, ba habitant ya quartier 8 na avenue Batandu, balobi ete basengi vraiment lisungi epai na yo. Vraiment soki osali attaque urage ya salite awa ekozala malamu. Pe lisusu soki otongeli bango attaque canal pona kolekisa mai ya mvula ekosala bango bien makasi po ya boye eza normal te. Totikala kaka wana na commune ya Njili na quartier 8 kuna tokutanaki na état ya bakable ya courant ekomi mabe makasi. Na avenue Aluma na commune ya Njili na quartier 8, niveau état ya bakable ya courant ekomeli vraiment eza malamu te. Surtout komona ndenge poto oyo ya courant ebukani pe lisusu epesi position ya kokweya oyo ekomi danger pona population. Kasi caméra ya BNB ekitaki sur place boyo kandenge ba communicaki. Bonto oyo to stopese de abambo ba problème de abambo ba 5 dollars ke baso potesi. Ti lelo to mona solution te. Bazo kaka soki mutu ekweli mutu nde solution monani. To komo la président yemoko atala likambo po to boy ke bat baya okufa ekoma makambo ndenge zabo tala nde bakable kutese djembele. Bakondi ya SNEL, pardon, bomeka nanu kolandela eta ya bakable ya courant na avenue Aluma. Pe lisusu boya kobongisa nanu poto oyo elingi kokweya pe komatisa bakable oyo eleka liboso ya ba parcelle po ezo créer en sécurité epa ya ba habitant ya avenue oyo. Pe lisusu soki awa mvula ya makasi ya mupepe ebeti poto oyo eko créer ba dégâts mingi. Mais soki bo intervenir na Lombangu et kosala esengo na population. Toki tabongo na commune ya Kalamu, précisément na place des artistes Victoire et komi ya kobeba makasi toyebite pona nini esika oyo ezotikala kaka boye. Kinshasa soki bakinoa tofongoli miso te Kinshasa ekolimwa et surtout banzela tokobeta lisusu lisolo na yango te. Awa tozali na commune ya Kasavubu, plus précisément na quartier Matonge ekenda nsango Matonge lalaka te kasi modèle Matonge ekomeli non il faut kolukela yango kombo place oyo bato nyonso bayebi yango batarsi ya aéroport etelemaka wana bataxi ya Njili kaka wana na maison de la Bible tope na avenue du stade eza ya kokufa na niveau ya kosakana te.
oyo bozali komona oyo bakomi kobenga yango lac JC Kadima. Donc kombo ya bourgmestre ya commune ya Kalamu yango nde bapesi na lac oyo po modèle ebebeli JC Kadima zokotala kaka boye commune ya Kalamu ezali kokende na kokufa. Gouverneur ya ville ya Kinshasa azali kotambola na beglise mpona kosensibilize na makambo etali Kinshasa bopeto, kasi azali kobenda babourgmestre na ye matoi te bakufela bureau terrain bakitaka te eloko malonga bazali kosala ezali te. Population ya kwe oyo to pe baisager ya nzela oyo balobaki boye kama nzela oyo ça fait moi tamulaye. Donc, si tu as trouvé la chaîne de belle mais changement donné tu vas beaucoup ça quoi. Donc ma retrouve. Niyo sobazo senga biso tozo sala. Tokomi ba umbu ya bakonzi. Tokomi mu umbu ya ministre ya transport. Tala ba document niyo so yangoyo ya mutuka na assurance. Assurance na niyo so ezali. Autorisation de transport. Contrôle technique, nous sommes en assurance, na assurance. Nous sommes mikana nyoso. Soko yeba quittance. Compilation le PV national. Non. Nazana ba quittance au belé. On a somba chaque jour. On nyoso so otali. Eza ba quittance mutuka moko ezo somba. Na tsaka ngo awa pona preuve. Nyoso bazolo batuzo sala. Nzela totambola yango tosenga na mokonzi mboka basalela biso meme odita mbongo oyo basalela biso odita mbongo oyo chef de l'état no yemoko ay na idée moko ya bien les peuples d'abord pour tout le monde nyenga azokendele donc tanzé donc alingi biso peuple tout se retrouver pe kongo mape eto mama nyenga akotonga na nase alors ba tout oyo a travailler na bango soit disant coalition wana batu ya ngambo wana donc balingi peuple congolais te. Papa bourgmestre ya commune ya Kalamu Papa JC Kadima mosala mabe makasi Kalamu ezokufa Kalamu madusu madofo lokutu ekosa tuka réhabilitation ya bakwen oyo surtout bakwen stratégique ekozali kamongo ya malamu mingi po niveau Kalamu ezokobebela surtout matonge atakutu papa mbazola lamuki aolela akufi lisusu. Totikali kaka wana na commune ya Kalamu sika toke na avenue Bongolo nzela eza ya kobeba makasi. Ben Bemag ekitaki awa na direction Bongolo na commune ya Kalamu. Nzela oyo ebeba sa fe banvula ebele. Mituka ekoma kotambola na ba difficulté. Na mopanzi kuna Université Kimbanguiste. Kasi ya kokamwa eza ke mai etonda lokola mvula ebeti. Nzokande touti na periode ya elanga. Toyoka ndenge ba expliquer na micro na biso. Mvula ebeti te komara ngo obenga ngo lac Jatini. Ndenga boye. Kalamu nini? Franco depuis Bukana ata ça fait déjà taba ba une année. Depuis Jatini ya tshela biso libanga ya ouverture ya nzela même. Depuis on a tala taba 8 mois bayaka na bangote. Yoka mawutu zelango ndeko. Tokosenga kaka na bakonzi ya mboka batala un peu situation ya population oyo bakotisa bango ata na projet ya 100 jours tango na mvula ebandi te balukela bango solution po soki mvula ebandi bakokatisa na bwatu. Na rubrique na biso ya découverte tosali po na bino découverte ya anana oyo eza fruit moko périodique tokomi na saison ya anana. Ananas ezali espèce de plante xérophotique d'origine d'Amérique du Sud, plus spécifiquement à Paraguay du nord-est de l'Argentine et à Brésil. Ananas ezali plante tropicale sensible au gel et requiert un sol bien drainé, riche et acide. Un pH de l'ordre de 4.5 à 5.5 ezali important pour une bonne croissance. Ananas est apprécié comme union sauté et tolérera une faible fertilité du sol mais obtenir un meilleur produit fertile
fertile, riche en matière organique, en potassium à haut niveau, aluminium, manganèse soluble de sol et toléré. Ananas ezwaka 14 à 20 mois depuis plantation na yango tina récolte. Ananas ezali fruit oyo ebimaka selon saison na yango. Ba mama oyo batekaka ananas ba expliquer biso boye. Ananas apportaka énergie, eza bien pour la santé et renforcaka ba protéines. Ananas eza na ba période de mayambu la na eta. Disais moi en année bandara déjà bali zoteka babu bandara mais ani on a na moi vita pour ça dans nos bandes. Ananas ezali fruit moko très riche en fibres douces, cellulose et facilitaka ba transit intestinal et permetaka qu'on lutte contre constipation chronique. Polyphénol ya ananas ezali coupé na vitamine C, pe na bêta carotène oyo ezali propriété antioxydante reconnue. Tokomi na suka ya magazine BNB ya lelo. Soki osepeli na yango pesa merci pa Trésor Ntingi oyo azalaki kuna na son opesi merci pa Nathan Kifuta o asimbaki bilili. Merci mingi et pa Gauthier Kelly balobi le maître de leur maître les garçons frais moi na bato maman mami merci et pa Baudry Kanda les coordonnateurs topesi merci pa maman Miline Zemba o azeko lembate pe ko soutenir biso tokomi na suka magazine absolu lelo ezaki nga wabino Rabi Mavinga na présentation po ko silisa yoka lisese oyo nzete oyo esungaki yo na etumba nkoi na zamba bakataka yango te keba etumba ekozonga lisusu merci ngana bino tokutani lobi.